Louer et remercier soit le Seigneur de nous permettre de chanter cela avec un cœur joyeux. Nandenga pesi biso ngolo te tokoka koyembela na kima na motema oyo esengo pe tokoka kondima oyo nyonso nzambe azali kosala yango ezali malamu pe na nguya nyonso wana na ebande ntango akelilo la pe nyonso ezalaki malamu ezalaki eloko moko ya lokumu pe biso lokola bandimi biso tozali kondima liloba na ye pe na bilaka na ye oyo nyonso ye apesi uta ebandeli pe yango ezali kokokisama ntina ntango na biso totondi na esengo ete biso ete tovandi likolo makamisi ya bato te kasi biso tozali kondima eloba oyo ya nkolo ezali na suka te biso ozali kotalela bilaka na ye mpona toyebi ete liloba nyonso mpe elaka nyonso na ye oyo ye apesi biso mpe ye alakisi biso na nzela basakoli na ye yango ekokokisama ata ezali koumela kasi oyo nyonso monoko na nkolo alobi yango ezali na motuya mpe kokokisama na ntango na yango ezali na ntango na biso te ndenge biso ezali kokanisa me na ntango na ye wana nde ezali elikya na biso biso tokoki kosala eloko moko te kouta na biso te mpe wana mpe eza posa na biso te kasi biso ozali kotalelaka mosala na nkolo na biso mpe totondi na esengo sasa epena ntanga mwa kiteni ya likambo ya liloba oyo alobaki na mokanda na Ezayi mpe mwa baverse na niveau testament tokoyoka na se lobi totangaki na Ezayi 66 elobi leo tokotanga na Ezayi 65 mpe biso soki tozali koyoka mpe komona eloba na nzambe yango ezali koloba wana kati na nzela na Ezayi 65 na verset 17 oyo ete bokoka koyeba ete ngai nazali kosala mabele ya sika mpe lola na seka otokomi na biso tokoka kondima yango mpona ete soki nkolo alobi yango ekokokisama na lolenge ete tokoyeba tokotala sute makambo oyo elingi mpe yango ekoyanda ata na makanisi ya motu moko te oyo ezali makambo na motuya lokola bandimi biso tokoki kaka kosepela na yango olingi na biso topumbwapumbwa mpe tokumisa nzambe na verset 18 yabi te bosepela mpe bozalaka kaka na esengo na ntina ete ngai nakosala Jerusalem esika moko na esengo mpe libota na ye kozala bato oyo na esengo mpe nga moko nakovanda nakozala na bango elongo na libota na ngai mpe bakoyoka lisusu te kolela ya kufa to ya pasi eloko moko susu ya mbeba ekozala te na bana oyo ya mike oyo bakolo bazangi to bampaka te ekozala lisusu te kasi oyo akozala na mbula 100 ye nde akokufa na tan ya mokuse mpe oyo akobika na 100 ntan bakomona lokola oyo azalaki na lisumu nde akufi verset 21 soki bango bazali kotonga bandako bango bakovanda yango mpe soki bakolona bango bakosepela na bambuma biloko na bango bakotonga te mpo na moto mosusu asepela na yango to te mpona biloko na bango te mpo na moto mosusu ya kolia te lokola ekozala banzete kobika yango nde ekozala bomoi ya bato na ngai mpe oyo maboko na bango ekosala bango moko mpe baponami na ngai bakolia yango ekozala na ntina pamba te bango bakosala bango bakobota bana te mpona bamona bango kokufa ekozala mabota oyo epambolami kouta na nkolo mpe bokita na bango ekoumela
Avant qu'ils appellent, je répondrai. Et liboso bango bafungola munoko na ngai bango babondela ngai ngai na kopesa bango eyana. Le loup et l'agneau Na verset paîtront 25. ensemble, le lion Wana lupe na agneau bakozala esika et moko. le serpent Pe lion akolia de poussière. makasa. Pe wana Ils ne nyoka akolia commettront plus de mal et ne poussière. feront plus de mal dans tout mon Putulu pays. De ma bakosala montagne lisusu sainte. mabe te na mboka na ngai Le Seigneur na ngomba na ngai na bule. promis. Wana nde ndenge Nzambe alaki Et yango. nous réjouissons quand son temps, Pe cette biso promesse tokosepela accomplira. ntango Aussi makambo bien-aimé. Il ekokokisama. ne peut en être autrement. Ekoki kozala ndenge La parole de Dieu mosusu reste te. la parole de Dieu. Liloba na Nzambe Ces ezali kotikala promesses kaka liloba na ne Nzambe. peuvent être modifiées. Pe bilaka na ye ekoki kobongwana te. Nkolo nde alaki yango. Et nous pouvons nous y fier. Pe biso Que se tosengi na biso manifestera. tozala na Je eliki voudrais ete yango simplement lire ekokokisama. quelques versets du chapitre 21 Nalingai de kotanga mwa l'Apocalypse. baverse moke na Beaucoup de choses ont été mokanda na montrées. apocalypse mpo nete awa makambo ebele elakisamaki na yohani. Apocalypse chapitre 21, Na verset 1. Apocalypse 21 na verset 1 Un nouveau ciel babi ete et ngai une nouvelle namoni terre. Car lola le moko ya premier sika ciel mpe mabele et ya la première sika terre mpo avaient nete disparu. lola ya Et la kala mer ya mpe ya aussi sika n'existait ya plus. mabele ya kala elongwe Cela ne reste eza lisusu te mpe mabele mai minene ekozala lisusu te. Yango ezali ndenge moko ekomami na Ezayi kuna. Ndeko mibali mpe basi yango ezali solo mpe yango elobami na mwa mosika na Ezayi 21 na verset 2 nga namoni oyo mboka oyo na sika Yerusaleme yango euti na lola epai na nkolo yango elatami lokola mwasi moko oyo azali kokende kobala mpe yango elobi ete botala ndako na Nzambe mpe ya kovanda na bango elongo ye moko nkolo akozala katikati na bango mpe ye akopangusa mpinzoli na bango nyonso. Kufa ekozala lisusu te mpe kolela ekozala te, pasi ekozala lisusu te mpo nete biloko nyonso ya kala yango ekomonisama lisusu te. Oyo ezali biloko moko ya motuya, ezali kaka na koyoka na sika na kala te mpe tomoni mpe awa na koyoka na sika makambo yango ekomami mpe ekomami ete oyo avandi na kiti ya bokonzi alobi ete tala ete ngai nasali makambo nyonso ya sika pa kobi mpo nete liloba oyo ezali solo. alobi na ngai lisusu ezali solo ngai nazali oyo ya liboso mpe ya suka ebandeli mpe suka ngai nakopesa mai na moto azali koyoka mposa ya mai ya kosomba yango te oyo azali molongi ngai nakopesa ye yango ngai nakozala Nzambe na ye mpe ye akozala mwana na ngai kasi baoyo bakolemba oto bazangi kondima baoyo bazali bato na mbeto babomi bamazisien bisambela bikeko mpe bakosi nyoko bakosi nyonso bango kuna bakozala na kati na moto paini bakonyokwama kuna nde ezali kufa ya mibale oyo ezali liloba na nkolo ya bule na banje ete biso tokoki kaka kosepela na lolenge ke Nzambe akomi pembeni ya kokokisa liloba na ye mpe bilaka na ye mpe na ntina na yango bandeko na ngai biso tokoki kolemba te ya kozongisa lokumu mpe masanzoli wana biso toki tozali awa na se oyo mpe loko ntango biso tozali nano na occasion mpe tozali koumela awa esengi biso tokumisa kombo na yo mpe tonetola yango mpe nandimi te na ntongo oyo ya kolobela biso lisusu mpe ya kopambola biso na ngolune oyo eleki monene tokosenga ye azongisela biso yano tazala na biso totelema mpona tobondola satana biso azali na sembo topesi yo na ntongo oyo kitoko oyo mpona opesi songolo ya kotelema liboso na yo biso totangi liloba na yo biso tozali kosepela deja na kati ya liloba na yo poneti oyo ali Nzambe monene mpe yo ozali koloba na lolenge moko oyo ya malamu mpo elakisi mwango na
yo na libota na yo ezali nde na biso oyo ya mike nde yo omimonisi e omimonisi kati na biso biso ozali kondima mpe tozali na elikya na liloba na yo mpo tondima ete yango ezali kokokisama na ntango na biso kolo biso tomoni te makambo oyo elekaki mikolo eleki kasi biso ozali komona oyo ezali kosala yango ekokokisama na ntango na biso totondi na esengo lokumu masanzo likonetolama ezonga na mboka no mosantu bondeli yo nkolo na poko ozala na biso elongo mpe ezala na mosali na yo ntango akotelema mpo na pesa biso liloba na yo mpe yo opambola biso nyonso elongo et de bénir tout ce que nous entendrons et de topambola nyonso biso tokoyoka pambela mpe elongo na biso libota no pai bazali bisika nyonso ezala na este nord west to bisika nini nkolo to bakangami nzambe yo ozali na makoki ya kokonsole kolendisa baoyo ya yo longola baoyo nyonso oyo ezali ya yo te katikati na biso pepesa biso liloba na yo na nguya na yo topamboli monene na yo tonetoli kombo na kombo na yesu amen mpona ngolu oyo tozali awa mpona konetola kombo na ye biso tozongiseli ye matanga kolo tika mpe mapamboli na yo euta na liloba na yo mpa biso toyebi ete kati na biso tozali na kondima na manso oyo olobeli biso soki biso tozali na kozanga kondima wana ezali nde biso wana ezali kozanga kondima na makambo na mokili kasi loba na nzambe ezali solo ezali iyo ya wana alobi yango oyo azali kondima nzambe te azali kokomisa ye lokuta 1 Jean 5:10 yango ezali eloko moko ya motuya oyo andimi nzambe te aza kosala ye te azali mokosi nde ebongi na biso ete ebongi na biso tondima mpe tokoka koyeba ete nzambe na biso azali solo na maloba nyonso mpe na misala na ye nyonso ntango mosusu biso tozali kokososola te makambo mosusu kasi kuna na seko biso mpe tozali komituna na kati na biso ndenge nini yango ekoki kozala boye kasi soki biso tozali towumeli kuna na katikati na seko eloko na eloko ekozala na eyano na yango on ne pourra plus du tout se souvenir des conditions antérieures. Tokokanisa lisusu makambo oyo eleki te ndenge ekomami na mokanda na Isaïe 65 tokokanisa lisusu te makanisi oyo na biso makambo oyo ya mabe eleka nyonso ekoleka mpo na libela na libela esengo ekozala ata na eloko moko te ekoka kopekisa biso tosepela kuna na libela na libela sasa ipi nazali nano na ntango na ngolu mpe nkolo azali na biso ntango biso tozomona banzela ezali ya kokesane kasi biso nyonso tozali kotala esika tozali kokende yango ezali ete tozala pembeni na nkolo wana ata na lolenge nini mpe oyo ye abandaki ye akokokisa yango ntango ye akozonga mpe mikolo yango ezali mosika te bilembo nyonso na ntango yango ezali komonisama biso toki koloba te esengo na bato oyo bazali komona na ntango wana nkolo azalaki koloba na baganga nzambe bino bozali koyeba ntango nini ezali todimbula ekobeta to ekobeta te kasi bino boyebaki te bilembo na ntango banda boni ngai naningaki te nakotisa bino bozala esika moko kasi bino bolingaki te
nzambe azali na mwango na ye son peuple. mpo na libota na Et ye c'est une grande grâce. mpe yango ezali ngolu Si nous monene reconnaissons soki biso ce tokoki plan, et kososola c'est une grâce encore mwango plus nzambe grande, oyo apesi si biso yango eleki nous, susu si nous nous ngolu moko sommes monene placés, mpe susu tokoki kotia dans ce eloko na plan eloko de Dieu. biso mpe tomikotisa na kati na mwango na Moïse nzambe demanda alors au Seigneur, moïse asengaki nkolo si vraiment j'ai trouvé soki grâce ngai nazwi à ngolu tes liboso na yeux, yo fais-moi connaître lakisa tes ngai projets. bamwango na Et nous yo le lisons ensuite dans le psaume. mpe biso ozali kotanga Dieu ngo a tiso fait katikati na connaître ses nzembo voies à psaume Moïse nzambe alakisaki et ses moïse banzela actions na aux ye enfants d'Israël. mpe Psaume misala 103, na ye nyonso tu na bana israel Psaume 103, verset 7. Moïse était un prophète 63 verset et la 7 parole du Seigneur s'adressait moïse au prophète, azalaki venait au prophète. Elle na vint, nzambe mpe elle les liloba na nzambe ezalaki koya na moïse elle vint sur eux, elle entra ezalaki en eux, koya mpe Dieu les epai ya oignit et balibota parla nyonso par leur bouche. mpe na Et nzela si ya nous monoko ya comprenons moïse azalaki aujourd'hui que kosolola la na parole bango de Dieu reste la parole mpe de soki Dieu, toza kososola lelo même ete liloba na si nzambe elle est ekotikala prononcée par la kaka bouche liloba des na hommes, nzambe elle ate wuti na reste monoko na la bato parole de Dieu. yango etikali kaka liloba na Jésus-Christ, nzambe le yesu même kristo hier oyo azali et lolenge moko aujourd'hui lobi lelo mpe et le libela même libela libela na pour libela l'éternité. mpe azali bongo Rien mpo na ne libela changera libela eloko à moko ce sujet. ekobongwana te na ndenge ye Frère azali Rousse a lu une parole ndeko na biso rus atangi qui nous liloba moko place oyo immédiatement oyo devant ezali une kotia classe, biso à savoir celle de na la classer. Vous savez, esika nini biso tokoki kotia dans cet yango endroit, nous sommes habitués à tout classer. boyebi te na esika oyo biso totiaka eloko na eloko na Et esika avec na l'aide yango de Dieu, me wana par na nous-mêmes, ngolu na nzambe na makasi na biso moko te avec l'aide de Dieu, wana na ngolu na nzambe de nous-mêmes. wana na makasi na Il n'y a biso pas te d'homme qui puisse s'imaginer être le conseil motu moko akoki koloba ete secret de Dieu. ye ayebi Il n'y mabombani a na pas nzambe d'homme wani qui pourrait liputa s'imaginer tout motu moko te savoir. akoki koloba ete ngai nayebi nyonso Mais il y a des gens kasi ezali na bato qui oyo peuvent se rapprocher de Dieu, oyo s'approcher de bakoki Dieu. kopusana Il y a pembeni des na gens nzambe de qui Dieu s'approche. ezali mpe na bato Que Dieu oyo approche. Il y epai a nini des nzambe hommes azali qui kopusana pembeni na bango reçoivent la révélation de mpe la bango parole dans bazali leur kozwa cœur, à l'esprit, emonisami ya liloba na qui ne molimo l'abordent na pas avec bango l'intelligence humaine, bango bazozwa ngo na mais kati qui na ndenge ya bomoto tremblent et te frémissent kasi bango bazali dans le kobanga mpe respect koningana bazali à la pensée komikitisa de sa parole. Parce wana ntango que bazali Dieu liloba na nzambe mpona ete parle avec nzambe azali vous kosolola aurez na bango remarqué bino bokomosola ete dans cette parole kati du na prophète liloba oyo ya mosakoli Isaïe, oyo Ezayi au chapitre 65, na Ezayi un 65 seul verset traite ezali kaka na verse moko ezali et de kosolola la na ntina nouvelle terre. na Tous les autres lola oyo ya versets sika traitent mpe mabele oyo ya du sika millénium, kasi oyo etikali ezali kosolola du mpona royaume millénaire. millénium Et na je vous bokonzi oyo na donne tout de suite bamillénium vous avez certainement mpe tous nga na remarqué ce qui kolakisa suit. bino Je yango n'ai pas besoin de le souligner. bino moko bokomona ndenge Particulièrement. elandani mpona Dans le premier kobeta verset, sete qui est le ntina verset wana te 17, nous avons soki lu tolobi natangi na verset Isaïe 65, 17 verset 17. Isaïe 65 na Je vais verset créer un 17 nouveau ciel te boyebi et ete une ngai nouvelle nakosala lola terre, ya sika mpe de mabele ya sorte sika qu'on ne se souviendra na plus des lolenge ete choses bokoyeba lisusu passées makambo oyo ezalaki ya kala te et qu'elles ne reviendront mpe plus à yango ekoya ata l'esprit na de makanisi na bino l'homme. te na makanisi na mutu te Point final. Et wana maintenant, epai nzambe atie mokonzo na ye c'est un tout autre sujet. mpe oyo elandi ezali apati ya verset 18 ezali sujet mosusu abi te bosepela na ntina te oyo na oyo ngai nakosala mpona ete ngai nakobongola Jerusalem sikoyo awawa ebandi kosolola na ntina na Jerusalem kasi soki biso totangi na bokebi baverse nyonso biso tokomona ete awa ezali na lotina ete ya kobotama ya kufa omoni ete na malonda oyo na sika mpe na mabele ya sika kobotama ekozala lisusu te kufa ekozala lisusu te wana kufa ekoniatama mpo na libela na libela biso tokozala lisusu te tobanda kolela bato bakufi te bino boyebi ndenge nini toyokaka mpasi ntango moto akufi na ntango moto akufi ndenge nini esalaka mpasi kasi kufi mpe nalobela bino lisusu awa ite
chère sœur wana kozongisaka mpe c'est s'occuper de matondi votre cher papa et beau-père avec un tel dévouement et un tel sacrifice. ndeko na biso oyo akei bana ye mpe bakipaki mama ndenge moko ya malamu Notre reconnaissance. mpe biso tozongiseli bana oyo fami oyo matondi dem Herrn mit dem Munde zu dienen, ezali eloko Il lisusu servit le Seigneur avec la bouche et une autre kosalela qui servit nkolo Dieu na sincèrement maboko na monoko en se servant les uns Pe- des autres. oyo etali kosalela biso Servir moko Dieu en se likolo servant les uns des autres. moko Et cela likolo en na tout basusu amour, nous l'avons ici. kosalelaka baninga na nzela ya bolingo Alors il n'y aura plus de nourrissons. aba bete mwana moke akozala lisusu te oyo abotami sika to bakoko Pas pleinement ces oyo jours. bakovibika Mais c'est sekoseko le na bango te centenaire awa qui ezali mourra le plus jeune. oyo akufi na mbula 100 yenda C'est encore kozala du temps, ce oyo n'est pas encore azali nano l'éternité, c'est elenge encore dans le temps. awa nano L'éternité, tozali il n'y a kati pas na de ntango génération, il n'y a pas tozali de na nourrisson, seko na il n'y a seko pas te d'engendrement, il n'y a pas de na jeune homme, seko il n'y na a pas de seko vieillard, bana il n'y a mike pas de mort, bazalaka pas de- te bakolo de- bazalaka te de- bakoko bazalaka te liwa ezalaka te eloko moko tout ce qui te est temporel ezali est terminé, c'est fini. oyo nyonso ya Mais dans ntango le eleki royaume millénaire, dans le millénium, Kasi na les millénium, hommes vivront encore. bato bazali Des kobika maisons seront lisusu construites, des bato vignes seront bazotonga plantées. lisusu nur bilanga bato Il y aura la bakokona paix. eloko ekozala Le kaka loup ete et l'agneau kimia paîtront wana ezali lu mpe mpa te bakovanda esika moko mpo na Parce nini que le diable sera lié. mpona ete satana ayeba kolie ye bakokanga ye Vers 1, soki totali na apocalypse 20 na verset 1 Apocalypse 20, verset 1. apocalypse Il 20 na dit, verset puis je vis 1 descendre du ciel mpe un alobi ange ete namoni qui mwasi avait la moko clé awuti de la na Bible, lola mpe une azalaki na grande fungola na chaîne dans sa bifelo main. mpe chaîne moko monene na maboko na ye Le dragon, le akangi serpent dragon ancien, oyo c'est le diable et nyoka Satan. oyo na kala Il satana l'a enchaîné mpe ye pour 1000 akangi ye ans. atie ye kuna na boloko pendant 1000 ans in dem Au moment où Satan wo na ntango oyo satana sera lié, ye bakokanga ye et cela se passe avant le début du règne de 1000 ans. wana ezali liboso règne ya 1000 ans esalama Il n'y aura plus de mal. ntango bango bakokanga satana mabimu Alors ekozala il y lisusu aura la te paix pendant wana 1000 kimia ans. ekozala pendant 1000 ans Et nous régnerons avec le Seigneur. mpe biso tokodondwa na kolo na Et ce biso n'est na qu'après se les 1000 oyo ans seneke nsima ya 1000 que ans viendra le jugement final. mpe wana Et après kosambisama le ya jugement suka final, mpe le nsima nouveau ciel ya et la nouvelle terre. kosambisama ya suka Et alors mabele ya l'éternité sika mpe lolo ya commencera sika à mpe nouveau. seko na seko nde Il y a bien ekobanda eu une période. ezali na ntango moko La parole ne convient pas tout à fait, car l'éternité n'implique pas de notion de pona temps. ete kuna na seko to eternité Il tokozala y a susu eu na makambo na un ntango état te d'éternité. dann begann Puis le temps a commencé. und die Zeit ekozala ntango moko ntango pousse ekozala ensuite à nouveau. in die Ewigkeit. ntango ebandi mpe ntango ekozonga lisusu na seko na Et seko nous, mpe les makambo filles de Dieu, ekozala vivrons ndenge wana éternellement. mpe baoyo ya nzambe bakobika seko na seko lokola mpe ye moko nzambe akobika seko na seko Nous avons du mal à le croire, hein, n'est-ce pas? Mais c'est une biso réalité tozali divine. kondima yango sasa yebi te me ezali Celui qui eloko na croit seko au Fils euti na de Dieu nzambe a la vie éternelle. oyo andimeli mwana nzambe ye azali na bomoi na seko Déjà maintenant. ye Jean alongwe 5, na verset kufa 24. Et notre Seigneur azali a na dit, bomoi Jean 5 verset 24 mpe kolo na biso alobaki ete et notre Seigneur a dit, celui qui kolo na croit biso en moi alobaki oyo nyonso andimeli vivra ngai même s'il meurt. Ye Jean 11, akobika 25, 26. atakufi. Ce sont des paroles glorieuses Jean 11 de 5 Dieu. à Et ce qui 26 est beau, c'est oyo ezali maloba na nzambe oyo ezali malamu mpe yango ezali Avant de iyo servirait les plus belles paroles si elles n'étaient pas vraies. La parole de Dieu est donc vraie. liloba ekozala nini soki ezali malamu soki yango ekosami te liloba na nzambe ezali solo ata nano na ntango oyo tozali kobika bapasi tozali koleka makambo ya ndenge na ndenge Liloba wana ekokokisama ce n'est pas en vain Isaïe qu'ils se 65 23 fatigueront. balobi ete Ce n'est ezali pas na en vain qu'ils na attendront des pamba te enfants bango pour une bakobota mort bana soudaine. mpona Non, ete bango ils seront bakufa une te race bénie du bango Seigneur. bakozala na Et leurs ntango wana résultats, libota moko epambolami leurs seront conservés. Il en sera ainsi. Mais seulement parmi ceux qui n'appartiennent pas à l'église épouse, laissez-moi le dire ici clairement. Tous ceux qui appartiennent vraiment à l'église épouse et reviendront avec le Seigneur bango bakonetola mape bakozonga na nkolo avec lui pendant 1000 na se ans oyo mpona barenyene pendant 1000 ans avec le Seigneur bango bakozala na nkolo dans la ville sainte bango na
car c'est ainsi qu'il est écrit, Apocalypse 21, 2. Sainte yango nde komami na Et dans le Apocalypse 10, 2. viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et après cela, immédiatement, j'ai vu la nouvelle Jérusalem, la pesima na yango nga namoni nouvelle na comme une Jérusalem épouse mpe yango ezali kokita lokola mwasi son na libala épouse. Nous po l'avons alati lu kitoko mpo na mobali na ye dans Apocalypse chapitre 21. wana na Apocalypse chapitre 21 Détaillé encore plus définitivement, lisons ici le verset 25 d'Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille avec le bœuf et le serpent se nourrira de poussière. Ils ne fera plus de mal, ils ne causeront plus de rage dans tout le pays de mes montagnes saintes. Le Seigneur l'a promis. Aujourd'hui, le lion dévorerait l'agneau. Mais alors, il y aura la paix et l'un ne dévorera pas l'autre, mais tous seront en paix les uns avec les autres. La même parole se trouve d'ailleurs aussi dans Ésaïe au chapitre 11, verset 6. Alors, le loup, Ésaïe 11, verset 6. Alors, le loup séjournera comme hôte avec l'agneau. Avec l'agneau. Il ne se passera plus rien. Ésaïe 11, verset 6. Sera l'hôte de l'agneau. Et la panthère se couchera à côté du chevreau, le veau, le lionceau et le sera le conducteur avec eux. Tout sera paisible et en ordre. Le monde entier aspire à la paix en ce moment. Pressante peut-être qu'un temps de paix doit venir. Mais ce temps ne viendra pas sur une initiative humaine. Car la paix doit commencer dans le cœur. Et la paix doit commencer avec Dieu. Des négociations des super-puissantes qui continuent ensuite à s'armer. Mais la paix doit commencer avec Dieu. Elle doit commencer dans le cœur. C'est pourquoi un poète chante elimo na ngai ekosepela mpe kotonda na Nous voyons ainsi profiler dans un avenir très proche ndeni makambo yango ezali kokisama kala mingi te oyo nzambe alaki na liloba na ye pour rester dans le même thème où celui qui rapporte, je lis le verset 6 d'Ésaïe 25. ndenge ndeko na biso atangaki na Isaïe 25 na verset 6. Alors le Seigneur des armées préparera pour tous les peuples ya kobongisa mpona libota nyonso na ngomba oyo oyo bilei ya moko ya kitoko oyo ekozala na kati na yango bavino moko oyo ewumeli mpe bavino oyo ya kitoko na verset 7. Il enlèvera sur cette montagne na ngomba wana oyo eloko ezalaki kobomba oyo ezalaki kobomba libota mobimba bakoka koyeba ye et la couverture qui s'étend sur toutes les nations. Pe eloko ezali kobomba mabota nyonso ya kolongola kufa mpona libela na libela pe akosukola bapinzoli na biso na elongi na biso nyonso pe ya kolongola soni ya libota na ye na mabele mobimba mpona ete nkolo nde alaki yango. Totangaki na mwa ntango elobi so nzambe alaki awa mpe balobi liso ete nzambe nde moto alaki yango.
Polo ye alakisi biso ndenge nini ovwalo ezalaki na bato na bana na Israel, me awa nkolo alobi ete ovwalo oyo ekozala kolongwa mete na mabota mobimba mpe eloko ezalaki kozipa bato miso mokili mobimba yango ekolongwa mpe bakomona nkembo na ye mpe bango bakoganga lokwa balobi na verse 9 na Esaïe 25 na verse 9 na ntango wana bakoloba ete bokoka kotala nzambe na biso na nzela na ye biso totie elikya na biso mpona ete yakangola biso botala nkolo na biso na nzela na ye biso totie elikya na ye mpona biso tokoka kotinda tokoka kosepela mpona ndenge ye aye kosalisa biso. Nani akoki lisusu kobakisa eloko moko na maloba ya ndenge oyo? Tokoki kobakisa te eloko moko te na makambo oyo biso ezali kaka iyo tondimi yango nkolo mpe tozongisi matondi na Nzambe na lolenge ete ye azali na mwango moko na mokili na ye kolo tika biso te tokoka kokota kaka na mwango na Nzambe oyo deja yango ekokisami mpe biso tozali koloba ete solo nkolo biso tondimi yango mpona ete yo obongisi yango ndenge oyo mpe tondimi ete biso tozala na kiteni na kati na makambo wana. Biso tozali kobeta sete toba te ezali na motuya nini oyeba makambo ebele bankembo moko ya pamba soki te kati na biso mitema na biso ekatami te ngenga ete tozali kondimela Nzambe totiki ete Nzambe abanda nano kosala na biso mpe makambo oyo Nzambe azali kosala biso na ebandeli ye asalaki yango kuna kouta na Golgota na ntango monene ezalaki ntango ya boyokani ntango Nzambe atiaki kimia na koyokani na humanité ye alimbisi biso atangeli biso masumu na biso te. Soki tozali kotanga na mokanda ya Yohane ekomami ete na 1 Jean 1 verset 8 soki biso tozali koloba ete biso tozali na masumu te biso tozali komikosa mpe solo ezali te kati na biso mpe na esika mosusu elobami ete na miso na ye biso tozali lokola baoyo nanu basali masumu te wana ezomona lokola ete biso makambo yango ezali na koyokana te ubie biso tozali te wana ndenge bato mayele babandaki kokanisa kasi kondima yango ezali komonisa oyo Nzambe alobi na liloba na ye na Romain 3 na verset 23 nyonso tu bazali na masumu mpe baboyani na nkembo na Nzambe mpe nsima eloko mosusu eye kula lobi ete ntango lisumu na bino ekokoma lokola ngola ngai nakoyesa yango pembe lokola neige mpe ekomami ete ngai nakokanisa te lisusu masumu na bino te ngai nakobwaka yango na mai monene mpe ekodinda kuna na se. Esaïe 43:25 Michée 5:19 makambo mibale ezali solo biso tobotami na masumu tokoli na masumu ezali mpe ya solo oyo azalaki na lisumu te oyo ya bule ye akomaki lisumu na ntina na biso mpe kondamnation na biso kokweyisama na biso ekweyaki likolo na ye mpo na biso tozwa kimia mpe na mapipi na ye biso tobikisami nyonso mene etali kaka kondima na yo soki ozondima ete oyo oza nanu mosumu ke etali yo
tikala mosumoki kasi soki yo ondimi te yo nzambe asi abikisa yo ete nzambe na nzela ya ngolu na ye asali ete yo ozala oyo ya ye kuna kouta na Golgota yo etikali kaka ondima yango mpe kozongisa matondi epai na nkolo mpona ezali mosala oyo esi esalama mpe koma na suka mpe nkolo alobaki kuna na ekulusu nyonso ekokisami Jean 19 na verset 30 lobiko ya moto na motu yango ekokisamaki kuna na Golgota kasi esengami ete moto na motu akoka kondima mpe ya yamba lobiko mpona moko na moko na nzela ya kondima wana nde epai likambo evandi wana nde ezali mosala ya eteya sango malamu mpona balakisa biso eloko nini yango elekaki na Golgota mpe nsima na yango moko na moko akoki kozwa desizio na ye aloba ete iyo ngai na ndimi oyo nkolo asali mpe abongisi mpo na ngai ezali lisusu na mwa kitenya makomi mosusu tokotanga mpe oyo ezali koloba na ntina na makambo oyo oyeba ete nzambe nde andimi biso mpe biso tokoki kokoma bana ne mibali mpe bana ne basi lobi tolotangaki yango na ntina oyo ezali repo oyo epesameli bana na nzambe mpe yango esengi ete moko na moko akoka kokota dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, nous lisons du verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous livrez pas avec des incroyants un joug étranger. Car la justice est onete eloko moko ya boyokani ezali te oyo entre sembo na ezangi sembo to molili to pole ndenge nini Kristo akoki koyokana na moyini to boyokani na ezali yo na mondimi na moto oyo azali kondima te. Bien-aimé, il faut être une fois balingani ebongi na biso okwa kotala kovanda na bato bazangi kondima mpona yo mona ndenge ni bango bazali kobika yango ezali koma bokeseni na biso mpe yango ezali kosala pasi na oyo biso tolingi kolo na biso ntango tozomona ete bato bazali kopesa ta elikya na bango te na nkolo wana bango bazali kotuka na minoko na bango nkolo okomona ete tokeseni makasi na moto azali mondimi na moto oyo azangi kondima mpe ekomami na mosika te ndenge nini ndako na nzambe ekoki kosangana na ndako na bikeko lobi totangaki na mokanda 66 na verset 1 kola lobi ete lola ezali nkembo na ngai mpe mabele epai ngai nazali koniata ndako ya ndenge nini yo okoki kotongela ngai mpo nete ngai nabikoka kovanda mpe soki tozali kotanga na verset 16 na 2 Corinthiens 6 ndenge nini temple na nzambe ekoki kosangana na ndako ya banganga biso nde tozali temple na nzambe oyo na bomoi lokola nzambe alobaki yango ngai nakovanda kati na bino ngai nakozala na bino elongo bino bokozala ngai nakozala nzambe na bino mpe bino kozala libota na ngai ezali te ndako moto atongi kasi te ezali nde bana na nzambe ya mibali mpe basi bango nde lisanga wana nde ezali tempelo na nzambe mpe esika nini nzambe azali komonisama na se oyo etondi na mawa mingi ntango tomoni nanu kolo komonisa nguya na ye te titango tozali kobika tozali kotutana na mitema na biso me tondimi ete nkolo na biso akotelema mpe akomonisa loboko ne na nguya
ete ye azali kovanda katikati na ye. Biso tozali tempelo na Nzambe na bomoi lokola nkolo ye moko alobaki yango. Nkolo na biso azali koloba nini na Jean 2 verset 19, bino boboka ndako oyo mpe na 3 jours ngai na kotelemisa yango. Bato bayokaki yango mpe alobi ete esali au moins 40 ans batongi ndako oyo bongo ya kotango koya kotonga yango na 3 jours. Bango bazalaki kososola te ye azali kosolola ntina na temple ya ndako na ye. Awa na se oyo nkolo na biso azalaki moto, ye azalaki temple na kati na yango. Nzambe nde azala vandatiaki vandeli na yango. Kasi sasa yebi atanke lingomba na Nzambe, biso tozali ndako na Nzambe oyo ezali na bomoi. Yango nde yango tolobaki elobi na pokwa Nzambe azali na bomoi mpe ye azali na posa ya ndako oyo ezali na bomoi. Nzambe azali na posa ya monoko mpona aloba maboko mpona ete akoka kosala na yango. Aza na posa na yo, aza na posa na ngai, aza na posa akoka kosalela biso. Ye aposa na ya moi te, sanza te, bamwange te to bango baposa ya liboso bateya biso. Non, bango bayebi meme eloko yango te, bayebi te eloko nini ezali kobikisama, bango bayebi te kobunga ezali nini, bango bakoteya biso ndenge nini mpona bango bayebi yango te. Ekobanda boni bakoka koteya biso sango na esengo. Nzambe asali ete sango malamu oyo monene ekomemama de génération na génération. Biso tokanisaki na esengo mingi kotalelaka ndeko na biso oyo azalaki na biso awa bundi na ye bambula ebele na kati na lingomba. Mpe tondimi ete awa ye akufi maintenant koki komona oyo nini ye abikaki. Mpe ngai nasepelaki na ndenge litatoli oyo bato bazalaki kopesa na ntina na ye. Mpe esengo nini vraimen ezalaki na mitema na biso ntina ntango nene na suka bato bazalaki kopesa témoignage mpe ye tondimi ete aleki na kimia nyonso kolongwa na ntango mpe kokɔta na seko na seko. Yango nde ezali solo, ezali bato babiki libiki na Nzambe, bango babiki Nzambe, bango bazalaki kato bato akosambela te, me bango bayebaki nkolo. Mpe nakwebisa bino ete na kati ya famille moko ata moto oyo aza komimonisa ete ye akangami ya Nzambe, ye azali kaka moto, bobosanaka yango te. Ata moto oyo ya Nzambe munene ndenge nini, soki azali na mabele oyo na nzoto wana mabele oyo aza kaka moto, ye azali kobika mpe makambo mosusu oyo ezali ya bulembo bato mpe bakoki kosambisa ye. Kasi yango kotalela kobika na ye na Nzambe ezali ata na eloko moko te. Ezali bato oyo bazali kobika na ndenge na bolembo na bango, me ezali mpe na mpona biso mpe tokoki kowumela na makambo ya ndenge wana te. Na 2 Corinthiens 6 bible ete biso ezali temple oyo na Nzambe na bomoi. Est-ce que réellement biso tozali temple na Nzambe ya solo mpe Nzambe atie vraiment temple na ye katikati na biso? Est-ce que biso tozali vraiment ekiteni ya nzoto na Yesu Kristo na nzela nango ya koki kobika kati na biso, ya tambola aloba
Chacun peut pe asala chanter au moko na moko akoki koyemba akoki kokanisa na makambo wana kasi posa na biso ezali monene ete yango ekoma eloko na solo mpe ekokisama na ntango na biso na suka na lolenge moko ndenge yango ekokisamaki na ebandeli na ntango na ngolu tika ete nkolo lokola biso toyokaki na nzela na ndeko Branham Nzambe azali kozongisa nyonso na suka mpe azali komema nyonso na ndenge na yango ezalaki na ebandeli na nzela na ngolu na ye. Na verset 17 de Corinthiens 6 bibebe ete bima katikati na bango bokabwana bokoka kosimba ete eloko to ya mabe mpe ngai na koyamba bino mpe ngai na kozala mpo na bino tata mpe bino bokozala mpo na ngai bana mibali mpe bana basi na Nzambe. Yango nde nkolo alobi. Quelle parole merveilleuse. Oyo liloba oyo etondi na bule. Une parole sainte. Oyo liloba oyo ezali solo ezali ya bule ya Nzambe na biso. Retirez-vous, oui. Bokoka bobima bobima na nini bobima na oyo nyonso ezali kokokana na liloba na Nzambe te na mokili oyo te bokobima me kobima na oyo nyonso babeli ya religie ya Nzambe oyo nyonso ekokani na liloba na Nzambe te bozongela nkolo solo mpona ete biso tozala na bomoko na ye na liloba na ye. Mutu moko oyo amoni te alingi kozala na boyokani na Nzambe ebongi ete ayoka na liboso na liloba na ye. Si quelqu'un pense qu'il est en communion avec Dieu et qu'il est en accord avec sa parole, wana nzoka ye azali na boyokani na liloba na ye te wana tolobi ete eloko moko ezali kosimba te na mutu wana. ne prétendons pas que tout est en ordre avec nous. Biso tozali koloba teke nyonso to ezali iyo mpo na biso no kasi biso tozali komoni tozali kotambola mpo kokende na bokomi na biso kolandanaka na bondimi moko monene mpe tondimi ete na suka nyonso ekozala iyo ekokisami ya 100% ndenge yango ezalaki na ebandeli ndenge ezalaki na ebandeli na lingomba yango nde ezali ndenge Nzambe azali kotambwisa lingomba na ye po ye alingi kobongisa lingomba moko oyo ezali na tashi moko te oyo ekomona na liboso ya elongi na ye na bopeto nyonso oyo ezangi litondo lokola ekomami na Ephésiens 5 verset 27 de Corinthiens 6 verset 16 ngai nakozala kati na bango bakozala baoyo ya ngai bakozala libota na ngai bokozala bana na ngai mibali mpe bana na ngai basi yango elobi Nzambe na ngoya nyonso na mokanda na Esaïe na chapitre 60 komami boye. Esaïe 60 na verset 2. Esaïe chapitre 60. Esaïe chapitre 60. La deuxième partie du verset 13. La deuxième partie à verset 13. J'honorerai le lieu. Pone ngai na kopesa lokumu epai nini makutambe na ngai evandi. De tes oppresseurs viendront à toi. Ba oyo bana ya oyo bazali konyokola yo bakoye epai na yo wana bakomikitisa mpe ba oyo nyonso bazalaki kotelemela yo bango bakoya kofukamela yo mpe bango bakobenga yo te oyo ezali mboka na Nzambe oyo ezali Nzambe epai ni Nzambe na bula avandi mpona ete alobi ete awa ngai nakopesa lokumu oyo bamboka oyo epai ni matambe na ngai evandi. Ezali na kopema moko mpona libota na Nzambe. Hébreux 4:9 wana soki biso atanke bandimi biso ozali komipesa ma na nkolo mpe soki akoki kokita kati na biso mpe ye avanda kati na biso ye atambola na biso mpe ye akoka kosala katikati na biso
alors ça deviendra une ville, Ewane un lieu kokoma qu'il esika sanctifiera, moko qu'il oyo honorera, ebulisami non pas à cause de mpe nous, mais Nzambe à cause de sa sainte ye présence. akobulisa ville Ce n'est wana pas une montagne sainte, akotatola mais na le yango saint sur ntina la ya liloba montagne na ye sainte. kasi Ce ezali n'est pas mosantu un lieu saint, mais le oyo saint avandi dont la katikati na esika ya na présence bule sanctifie ezali te ete le ngomba lieu. moko ezali bule Ce n'est non pas ezali un nde homme saint, oyo c'est le mosantu saint soki akiti na esika wana dans l'homme qui katikati le na mutu sanctifie. mutu wana akomi bule Et notre Seigneur nkolo na a biso parlé dans l'évangile de Jean, alobaki na sango chapitre malamu oyo na 17, yohani na chapitre 17 verset 19. na verset Jean 17, 19 19. Et pour Jean eux, je 17 me glorifie, 19 je me abete mpo na sanctifie, bango ngai Père, nazali moi-même kobulisama afin que aussi ngai soit moko sanctifié en natini vérité. ete bango mpe Il n'y a bakoka pas d'homme kobulisama qui puisse apporter sa propre ezali na justice et mutu sa moko propre te akoki koya na sainteté. bosembo na ye to na Elles ne sont pas santu valables na en ye Dieu, liboso na comme dit le nzambe prophète. yango Toute ezali na notre ntina moko justice te est comme un lokola vêtement mosakoli alobi ete souillé. Isaïe justice na bino 64, nyonso ezali lokola elamba verset 6. oyo Mais alors, il a été ezali ya fait pour nous mbendo pour kasi ye justice, nde il a été akomaki fait pour mpo nous na justice. biso oyo ezali ya Rédemption, sembo Corinthiens 1, verset 30, la parole que Paul a adressée aux Corinthiens, tout est glorieux. na ndenge paul alobi na bakorinto nyonso ezali sembo Gloire à esolo notre Dieu, alleluya au-delà nkembo na d'éternité nkolo na en biso éternité. na libela na libela Dans les Hébreux au chapitre 4, na Hébreu chapitre nous pouvons 4 encore lire kuna mpe tokotanga lisusu les versets 8, 9 na verset et 8 10. na 9 na Hébreux 10 4, verset 8. Hébreux Car 4 si Josué 9 les 8 avait 9 à vraiment 10 introduits dans le pona ete repos, soki josie akotisaki bango kuna na kimia Dieu ne parlerait pas d'un autre nde jour. nzambe akokaki kosolola na ntina ya mokolo mosusu te oyo ekoya na verset 9 maintenant. Hébreux Et c'est un 4 9 repos na ntina na yango kimia moko oyo euti epai na nzambe yango ezali lisusu mpona libota na nzambe mpona ete oyo akoti katikati na kimia na ye de ses œuvres mpe ye apemi na misala na ye nyonso lokola ete nzambe ye azali kosalisa baoyo na ye toyoki ndeko na biso rusi alobi ete nzambe akeli makambo nyonso mpe yango ezalaki malamu mpe nsima yango elobami ete nzambe apemaki mpe nzambe apemaki genèse 2 na verset 2 nzambe apemaki na misala ne nyonso nsima na ekokela nyonso mpe ye ntango ye atalaki nyonso ye alobaki ete nyonso ezali malamu ezali na moto moko te akoki kobongisa oyo nzambe asali moto moko akoki kosala koleka nzambe asali ezali te nzambe apemaki na misala ne nyonso ntango biso mpe tozali kopema kati na nzambe biso mpe tozali kopema na misala na biso nyonso mpe tozali koyeba ete yango ezali malamu te tozobika oyo ekesani na oyo nzambe ye moko alobi na verset 9 et 10 ekomi boye na Hébreux 4 na ntina na yango kopema moko oyo ewuti epai na ye epai na bonzambe ebombami mpo na bango mpo na libota na nzambe mpo na ete na verset 10 oyo akoti kati na pema na ye na bopemi na ye ye mpe apemi na misala na ye nyonso lokola mpe nzambe apemaki na misala na ye. Donc comme Dieu les dessine exactement de la même manière. ezali lolenge moko nzambe apemaki ye papembi ezali makambo te biso ezali kosala kasi ezali mosala oyo nzambe asalaki kati na yesu kristo nkolo na biso mpe biso tolingi topema katikati na misala na biso nyonso mpe biso tokoka kopema na kati na mosala oyo na lisikoli oyo ye akokisi ntina na biso mpe yango ezali iyo na ntina nzela wana nde tozali kozwa kimia na nzambe na nzela na nkolo na biso yesu kristo soki mutu moko azali na pasi na oyo etali kopema ya poso ezali kaka te mokolo moko oyo
ya semaine te kasi lokola ete nzambe apemaki na ntango ya na 7e jour biso mpe tokopema na misala na biso nyonso yango nde ezali kokóma na bonzambe ezali te kokóma kaka na mokolo moko ya semaine kasi mikolo na mikolo ezali kaka mokolo ya 7e jour te non mais tozali kobika kimia wana mikolo na mikolo ezali na mokolo moko te sani mpona kopia repo na nzambe non kasi soki biso tozwi bopemi katikati na nzambe ezali kaka te oyo mokolo na poso kasi nyonso tu mikolo na mikolo biso ozali kati na kimia wana lokumu ezonga na nkolo na biso ntango makambo na nzembo ya nzambe yango emonisami na mutu na nzela na molimo wana boyebi nde ekomata na mitema na biso lobi ngai nazalaki komona ebongai na biso tobenga bandeko mpo tobondela na ntina na bango mpe bato bazalaki kosantire ete nzambe azali kopusana pembeni na bango ngai bayawa mpona babelela bakombo na nkolo likolo na bango lokola yango ekomami belela kombo na ngai na ntango na pasi mpe ngai na kobikisa yo mpe yo nde okozongisela ngai lokumu somme 50 na verset 15 sans qu'il soit nécessaire de faire la ozongela epai na nkolo ezali kaka te babenga yo koya na itumbelu nkolo aloba na ntango na pierre abaki nani alingi kozwa décision mpona yesu kasi molimo ekitaki na bato bazalaki koyoka mpe bango moko batunaki balobaki ete biso tosala nini ndeko na biso mpona tokoka kobikisama biso mposa na biso ezali ete likambo yango ezongama na lolenge moko mpe yango ekokisama na nkombo na nkolo boni bato bazali kobongola mitema ezali lelo ma ezali mawa ntango biso ezali kotala kobongwana ya ndenge nini bome bato boni réellement bazali kozonga epai na nzambe ebele ingi ezali kouta na makasi na bato wana bato bazwi na kimia nanu te na nzambe bazwi kimia na nzambe te oyo biso ozali kolikya ebonge ete ndenge nzambe asalaki na ntango na kala na nzela lilobi ya maliteya wana liteyama ezalaki koteyama sango malamu oyo ya lobiko ezali koumela seko na seko eteyami na mokili mobimba yango lokola ekomami na Matthieu 24 na verset 14 ebonge ete sango malamu oyo na lobiko etelema na mokili mobimba mpe ntango ekoya mpo na israele ekoya mpe na bana israele molimo wana mpe ekoya likolo na bango tika ete nzambe asala biso ngolu na ntango oyo etasopa molimo na ye na nsuni nyonso les anciens, c'est ainsi que je nous appelle maintenant, qui avons vécu l'époque après la Seconde Guerre mondiale, l'époque du réveil qui était partout dans toutes les villes, les villages, que l'on aille pour rappeler comment l'Esprit de Dieu a agi en sanglots, ont invoqué le nom du Seigneur, ont été sauvés. C'était des temps que des temps encore glorieux viennent. pitondimete batango malamu koleka tisi ezali koya tika ete nzambe asepela kotombola nkombo na ye kotombola mosala na ye na lolenge moko eleki mpe apesa biso lisusu mbala mosusu emoniseli moko koya ngolu kouta na lola libote ete ekuke oyo na ngolu ekangama libela na libela lelo lokola biso toyoki mongongo na ye
tokomisa mitema na biso ekenzi te kasi tofungola mitema na biso tona tozongisa matondi epai na Nkolo tobelela ye mpe tokoka kozongisa matondi amen. Tokoka kotelema mpe tokoka kobondela. Tata na biso ozali likolo nazongisi yo matondi kouta na motema na ngai mobimba mpo na liloba na ngai liloba na oyo na bule Kolo nazongiseli yo matondi mpona makila oyo ya boyokani na sika oyo osopaki lokola mwana na mpate outa kuna na ekulusu na Golgota. Mpe nazongiseli yo matondi mpona ete yo okoti na kati na bonzambe na yo na makila wana mpe makila wana ezali kosolola na tie na biso. Alleluya. Ete biso tozala na esengo mpe na elikya tokoka kolanda nzela oyo ya sika oyo etongwami na ntina na biso ti tokoka kokutana na yo na nzela ya kondima. Kolo molingami biso tomikitisi vraiment omoni ete yo nde ozali bule yo moko mikitisaki mpe yo otaleli biso yango ezali kaka ngolo. O Nzambe, je te suis reconnaissant. Je te reconnaissant pour la rédemption, pour la délivrance, pour la libération, pour le salut, pour le pardon, pour la vie éternelle, pour ce que tu nous as donné. Et maintenant, nous prions en particulier pour tous ceux qui sont restés de la famille de notre frère, pour toute la famille bien-aimée que tu as repris auprès de toi dans la gloire. Ô Seigneur, il aurait certainement fait monter des soupirs et des prières vers ton trône de grâce. Il aurait certainement fait monter des soupirs et des prières vers ton trône de grâce afin de revoir tous les siens à ce jour-là. Toi qui exauces les prières, yo ozongisaka eyano biso nyonso bondeli yo de bénir également le jour opambola mpe mokolo wana mokolo oyo bakokende kokunda ye. Bénis notre frère bien-aimé Rousse pambola ndeko na biso Rousse mpo nete mokolo wana ye nde akende koteya kuna liloba na yo. Nzambe na bule solola na bato sosolisa bango ete eloko nini ezali ete kozanga Nzambe oyo kokabwana na Nzambe. O Nkolo, yo sala na nzela ya molimo na yo mpe na nzela ya liloba na yo na lolenge moko na nguya nyonso. Biso tozongiseli yo matondi mpo na lobi na pokwa tomonaki te yo ozalaki vrema na biso elongo, yo ozalaki na biso vrema elongo, yo oyaki epai ne biso ozalaki na lisanga na biso mpe yo oliaki na biso elongo. Mpe Nkolo na ntongo mpe lisusu biso tolendisami na liloba na yo mpo nete yo olakaki yango, yo olakaki mpe yo ozali kokokisa yango. Napesi yo lokola na maso oyo pambola libota na yo nyonso baoyo osomi na makila na yo na mokili mobimba. Et mets-nous bientôt en état de nous exclamer, viens bientôt, Seigneur Jésus. Nkolo yaka, Nkolo na biso Yesu Kristo zonga. Kolo topesi yo matondi poni ti yo si obongiseli biso esika mpe kala mingi te tokokutama na Abraham, Isaac, Jacob mpe basantu nyonso baoyo nyonso yo osombaki oyo bakozala na esengo na yo monene, esengo na moto oyo obengisi na fete oyo monene kuna na lola. Kolo tika ete kobiangama oyo biso tozwa yango na mitema na biso mobimba
epe bato nyonso bakoka koyoka yango mpe bazwa ngolu oyo opesi biso lelo oyo sololi na biso mpe lelo biso tondimi ete tokoti kati na kimia na yo biso tokoti katikati na kimia na yo ezali te oyo repo oyo ya mikolo na ndenge na bato te nkolo kasi oyo ezali kimia ya libela ezali malamu lokola yo ozali malamu lelo bano ezali po lelo merci mpona lelo molimo na yo oyo ekambi biso na nzela liloba oyo mpe ekomisi yango bomoi katikati na biso pambola biso nyonso nkolo na kombo na nkolo Yesu amen.